L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et la... Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rail. Quand je suis dans le... Mbote libota nanga mbote na bino. Donc awa toye kotala lupango oyo tokotana na kati mpied. Voilà, donc eza lupango moko eza na 4 appartements. Donc eza ndako ya niveau moko ndeka bozomona eza na 4 appartements. Bafutela yango eza na revenu mensuel ya 450, donc au moins $500. Mais avant de beta masoro nango bien, to bimana libanda to étudier na au quartier ndenge ezali bongo tozonga. Voilà, donc awa tomati na ndenge ya likolo nde tolobaki que en tout cas kotambola trop na quartier to sala ngo mingi te to bandola kisabino quartier mbala moko. Donc wana awa toza na commune ya Mongafula, toza na quartier Kimberley City. Donc le deuxième quartier le plus beau et le plus construit, il y a commune, il y a Mongafula. Donc Mongafula est monene, awa toza à 20 minutes il y a Kitambo magasin, 30 minutes il y a boulevard du 30 juin. Donc kolonga boulevard Koyati Boy, 30 minutes aux Amobimba. Donc awa toza quartier Kimberley City, ndena lobaki toujours le pango ezaya 160 mètres carrés, donc autrement dit 10 mètres sur 16. Na ndako ubomoni en étage, donc awa tout sur libino quartier ndenga likolo yango to la bleu oyo, donc pango za 10 mètres sur 15 bien calé. Oyo bomona ba moto ezoleka wana eza macadam. Donc tolobaki eza à 3 minutes ya macadam. Donc soza na macadam on côté avenue to koma wana 3 minutes. Bomoni mutu kana pembe ezoleka yango wana macadam. Donc longo wana avenue za lokoti tout droit oyeti na ndako. Quartier yango oyo pona ba oyo ba tunaki ba komantaki sur érosion. Tozuli libino likolo. Toboyi to tambole belé to lo bebele likolo nango nyonso yango oyo. Donc oyo a yebi ke Mongafula na ba érosion, oui, ils ont la quartier où ils ont la érosion biso stoyebi, mais awa na Kimberley City luka érosion. Donc to laxibino likolo nyonso ndenge ezali. Donc et puis wana tozo kita sikoyo na se to tala non macadam. Awa toza na macadam yango yo. Donc macadam yango oyo euti mbinza pompage. Donc tiokoma awa 5 minutes il y a mbinza pompage. Donc macadam yango yo tokota siko avenue awa toza na kati ya avenue. Donc avenue yango bomoni avenue ndenge ezali avenue yango oyo ezomema biso ti na ndaku esika lupango ezali. Donc tolobaka ke na ndenge ya ba découverte toyaka na ba CPA Moshi toya na ba Kimberley City tozo continuer toujours na ba découverte. Donc awa toana toujours na Kimberley City wana tokotana na lupango. Voilà, donc abotalaki déjà toko tasko na kati pour expliquer. Voilà, donc toza siko na kati ya lupango. Donc bomoni atona kati tolobaki eza na 4 appartements. Ba appartement ngo yango yo. Donc toza na mibale na se, mibale likolo. Yango totala. Donc ndako eza ndako moko récemment construite. Donc eza bandako kala te. Eza bandako yoto tongama ba kala mingi te. Donc pas même 2 ans
euti ko tongama. Donc bon que ba finition mi so miki pe ezali mais na ndenge ya idéologie so to sombi yango to ebi ndenge to utiliser yango parce que palais ezana no sika. Donc bozo mona ba carreau ndenge ezali, bozo mona ba porte, bozo mona ba crépissage ndenge ezolakisa ke ba porte ba poser yango ba kala mingité. Donc crépissage ezana no sika. Canal plus yango na likolo, donc linkolo ba keso ke sika mo moni climatiseur ezali omoni loko ba canal plus wana ezali c'est que ba na courant bien mai eza bien parce que climatiseur asala kaka na courant ya makasi 220 volts et puis o etikali biso mo to yebi. Donc awa bon na c'est awa tozana des appartements. Na c'est tozana une chambre salon na 2 chambres salon. Escalier oyo yango eromema biso to matato mona eromema biso na ba appartement ya likolo. Omona mapatande za blé. Donc Kimberley City mapatana ngo vraiment aza blé. Aza vraiment blé. Donc eza bilo monza basali mikolo malgré que mikolo ba mboule les obeta. Donc tozolo ba tozana tsunami mais awa ba mapateza toujours blé. Donc ezo laksake basi na bien ezali. Donc to poussani siko to décortiquer parcelle ndenge azali na ndenge na ye. Donc o tozomona ezali logette à courant. Place ba changer à courant, ba bomba bloc à courant tout ça, yango awa. Place ba phase ba courant ezali li. Et puis ndako o ezota la biso liboso awa, o ezali liboso na biso oyo. Place ba rideau pembe ezali na eza 2 chambres salon. 2 chambres salon simple. Donc ils ont un plafond, ils ont un carreau. 2 chambres salon simple. Et puis oyo elandi yango liboso na to poussana malembe entendant toujours solo là. Oyo elandi yango eza une chambre salon simple. Donc oyo elandi eza une chambre salon simple. Donc banda kunyoso eza naba locataire moyen to kotaki totalaki ba dimension nyonso mais moyen to zwa image ezala quitté. Donc to respecter batu, to respecter biloko ya batu. Donc to kotaki totalaki wana to mata likolo to expliquer likolo mais déjà photo yeba que lupango oyo ndena lobaki bimisaka $500 le mois. Donc bache yango $75,000 à discuter. La bandeli et bimisaka $500 comme revenu mensuel. Mais dans il y a prix de vente ils ont $75,000 à discuter. On a tomati likolo après on a des appartements tout ça ni na oya liboso oiza 2 chambres salon cuisine 2 salles de bain. 2 chambres salon cuisine 2 salles de bain. Plafond carreau climatisé. Donc 2 chambres salon cuisine 2 salles de bain. Et puis awa na coin awa tozana une chambre salon cuisine, salle de bain. Toujours climatisé. Le bandako likolo est climatisé. Donc voilà un peu explication. Il y a maramnyo sondenge ezali laki. Donc wana tozo kita na o twetikali pour na ba o baroza intéressé. Ndeka to salara toujours to bengani tozo rendez-vous total ya yango pe to solo là. Bonne chance à tout le monde. Bye bye. Mamacita, Oji Mamacita, en plan ensemble, je te dis je t'aime à travers les milingas. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne genre